atala tomona te. Linga kiyo mingi, Janina. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua Billy totombeli yo longonya. Yo nzete ya malili ya ba Congolais. Kasungaka pona kate. Ernest Mobimba tozali nsima na yo. Fondation Maloua espoir na Congolais. Maître Congolais boya tosima na maboko. Na Fondation Maloua totonga moka na biso. Maître Maloua Billy, mwana ya Congo. Président fondateur, ya Fondation Maloua. Coordonnateur national, tous pour le Congo. Mwana mboka, azwili kanisi ya malamu. Pona kosalisa, ekosunga bana Congo. Moninga malamu, ayebana kana tangwa pasi. Ya lelo, to moninga miswe. Fondation Maloua, Mosungi ya bana Congo. Maître Maloua zalika bonzamba pesi na RDC. Azosala misala ezomonana. Tosangisa maboko Fondation kende liboso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua, Mukubwa wa Mugini. Baba mwenye anajua kabula. Fondation Maloua, Tena anajua kuikala na batu. Beto sadisa ndi betu bwela ndi maboko. Beto zituswa kintwa jina beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Beno mama tamu tuwetu chilobwe. Wabilaye. Mugana mama kwinjile tate. Unumanyama. Ujimayimba kwinjile kweje. Wabilaye. Batugenda batubalugila kwamwe. Waguliza kamaye. Mwana mboka mbote. Mbote papa. Ah tozapi. Awa tozana Kisenso na dingi. Komini ya Matete. Komini ya Kisenso na quartier de la Mukwele. Quartier dingi na Bena Mukwele. Na Bena Mukwele. Voilà. En tout cas vraiment tozana passe trop. Biso to sepeli pona mokonza mboka Antoine papa Kisekedi nenga zwaki kibokonzi. Biso na soto sabana na yeto sipira ke tokozala malamu. Papa nanga yotala nano nenge to souffrir. Talabana, talamai, bikelamu oyo. Tokosuka na bango wapi papa. Talanga papa bana boy, nana bana 5. Tane na odina na mai papa. Siko yo yebisanga, bokosola na president. Biso tokufa tozabana na ye. Soki totiki nzambe na sima nzambe eza papa Antoine Kisekedi. Siko biso bana na ye tozo souffrir boye. Mawane pona biso ezate siko ndenge to souffrir boye. Ba ami oyo na ba papa oyo o ba boti biso. Papa boki kozola biso solution te. Siko mbala liboso ya boy to yaka déjà boy. Nga na futelaka awa na koli pe awa lopango na biso pe eza awa. Naza para papa ya bana 5. Mai ninga ye boye eske eyaka déjà boye to mbala liboso ya papa biso mai awa eyaka boye bibembezo leka bana bazo kufa sikotala na lo papa ya boye
sika nini ezozanga pour ke bolongo esika oyo bon mpona tolongo esika oyo makoki eza te gouvernement ezwela biso solution elukela biso ne place o gouvernement ekoki kopose biso mpona tovivre mpe na bana totangisa bana tozala ndenge mpe babindele bazalaka me biso bakongole mpo nini tozosufrire papa totondi motondi nini nombo papa bokoki kozwela biso solution te papa tonyokwama mpenza tozalaka na pasi ya chaque fois dakutu ndenge ezala ezalaka na veni moko baza kobenga yango ma ya njili nyonso tu esila bandako ezalaka ya minene ekenda banda kaka na veni wana tomona bajournaliste baya mbala na mbala jusqu'à leur solution ezalaka mpe kaka te yango mpe kolobaloba mpe tokoma baye na yango mais sikoyo lokwa tobaye te tosekaka na mokonzi ya mboka aya kosunga biso alongola biso bakoto neti ndenge toza touti komona ebembe moko eleki awa elingi kutu ekota matei na ndako mais azaki mwana moke agi ya ba 13 a 12 boye kasi koyo kaka kana mai oyo meta ndenge toperde biloko mbongo eza te makoki ya kolongwa awa eza te bon en tout cas bakonzi ya mboka vraiment tosengi na bino mpenza bozala na motema ya mawa boya kosunga biso toza na pasi biloko ezobeba elokwa neti bilamba baradio atomatisi ese ya mawa mona kaka ebukani bufu nyonso tu etioli makoki mpe ya kodeplace awa eza te bakonzi bino mo boya kosunga biso mpo bolongola biso mpe awa tokoma mpe na baplace mosusu soit bino boza leta boza na baplace ebele oyo bokoki kotya biso en tout cas pardon vraiment tosengi na mokonzi ya mboka numéro 1 Félix Tshisekedi en tout cas ozali papa ya mutu moko te me ozali papa ya nation nyonso tu ya Congo en tout cas yoka biso maa mpenza papa oyo akosunga biso longola biso tosalisandi mpe tubwelani maboko mpe tozitu soki ntwaji na beto ambassadeur de la paix du Kasaï central. Chigale mwene wamune mwokwende majunda maluwa muluma wa mukaba muntu wa mulana wa Meto kotaka ya chigwe pesa usumana sumana choli bambo choli yoko baby ndeti bibembe so kati mbeleki mwana wita kufielekewa siko mwana boka tele zobeli kango to abanjike te to batu to so ndela nini tone to vanya bana boy ma ngo peto ya kango ke wa to yende nini bambo ngale choli to na ngeli zo meza ko to meza ko kango to vanya o kama azawa o gambo wa chef de l'état subabiso ko nini atala voici mo to tabanya ko batu to kotaka eza mikela mo ya bana ezambe kuna nafanga pangolo mo awa aye koto yo kisteso dingi apelo da esika to ke kovani leti boye suko na bana tala mama nana bana kuna baobela oki hopital ndenge nini mutu kelota wapi modeko ya wapi mboka wadi Tshisekedi papa biso kefota yo baba wadi Tshisekedi mbote mama toye awa na dingidingi na bela mokole tokuti mbula ebeti mbula soki ebeti balobaka ke mbula soki ebeti epesaka kino moko abieme awa tomoni mpasi mai ekoti boperde biloko ebele epesa message to bakozanaka mbula ebeti mai ekotaki biso
bandako nyonso ezindi mai na biloko ekei bateve baradio bilame ekei ezoleka na mai basani ndako buvani batiaki na su na basoso ndenge balongola na bana na mifuma bamifuma bazemi na babebe toza biete mokonzi ya mboka asila biso toza na eloko te bambongo ekei olalaki na bongo sukoka saki ya bongo etioli bilamba nyonso evandi kaka oyo ndako tovandi ya bangulu yo moko ozomona ndenge evenemi ezoleka na mai kasi ezali mbala liboso ya boto mpe eyaka deja bandaka chaque avril eyaka kaka chaque période ayaka tobema kasi ndenge alongola bangulu nde na basoso kasi nini ezali kozanga ete mpo bolongwa bolongo esika mosusu ya malamu bakoki eza te gouvernement fo elongola biso nini bozali kosenga mpa bakonzi ya mboka kwendela bwe maluka imwima na wambulisha bantu wambulisha batoka ni bafika wambulisha bafela ni babanji wambulisha bana bashia ni bakamba waguliza kamaye mwana wa kirafasi mwana mwangana ni ngandu maluwa wa mamu gatuye matuma kwinjile kwetwe agama kwetu bena motu batu bajisanga bima na kuchengungu bakwile jitunge wajiwa kabe ya bantumba prense ngaji kutenda mwanetu ponda soma luwa mwene menje muluma wampolondo wakuliza kamai wakututumushinga bubukwa bisamba mwene chanja chanji paka cheye chikwate mukumbi kachitu chapanga ngole juka banshi muluma jikanda ulonge tulasi mufunja mikani maluwa wakatumatunga bwendeni muluma kwele mayumi bakwele nshingwe chiwampa chinyi mulumanyambe mwana wakulwiza ngita bakwe ujimulale nungu bakwelango chuka panshi mulumadi tatwe ila mwana maluwa teleje ngumayai chilobwe mwana mboka mbote acha meko toza na dingidingi kisesu tomoni mai ebele inondation mai oyo te mai oyo mai oyo ezokouta soki etondisi bakongo nde epanzani na cité population toza mal à l'aise bambete poli donc moya kolala eza te place kolamba eza te nde toza likolo ya po oyo tokolalaka likolo ya po oyo ezokaka na nzela ya mai ya njili mai ya njili eza moke tozosenga na bakonzi ke baya na batracteur ekoma na ngambo ya mai ya njili bafungola biso mai ya njili batonga mai ya njili na bamwelo eza teke batalaka kaka bagombe baplace bamindele bazoleka biso bazotala biso te tala population nde tozonyokwama eyaka meli faso kaka mbula etesi na bakoko mbula ya makasi lokola ya lobi nde etondisi mai ya njili ntango ekotondisa mai ya njili edeborde na cité nde pasi na biso nde yango kasi bon ekosengaka gouvernement apesa biso misolo oyo tokoki kosomba mapango bisika mosusu alors message na bakonzi ya mboka bakolanda olelo message na kopesa na bakonzi ya mboka baya na commune ya Kisese dingidingi descendre l'école technique bakita tina se quartier dingidingi bamona population nde tozonyoka mpona mai chiwampa chenye mulumanyama tatwe ila mwanya Zambia kulame mulumanyama akwelele biji muningondo tatu Zambia kupuma tuku ningondo
kanyakanyaga musebele kakaleja banene mokulwa tabila wakulwise ila mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ila mwaji mwana wa ngandu teleje ngumayai wakulwise ila mwaji malu mweze manene mujitunga mwibaka tulaso kumwanda bene jani opitale minene tambwa banse na shughulisa tambwa banse malu wa mwibaka tulasa bene jani umujima yimba kwijile tatwe kananga malandi kwa palubweba mwana jitumba kwijile tatwe chikoba chama samba kwa palubweba raitu mutwa ipanda fondasyo malu wanje sumu cha kwenele we makamba kwetu bene mutu batu balisanga biba na kuchengungu bakwile jitunge amuwa yo umayabilo boya kujile elu nyinu leje chilobo chakwe maluwa wo mwanda mwangala ningandwe betre maluwa gatuyakwe tantanye yo ulele watu lasi mufunjanika maluwa gatuyakwe tantanye yo wana waguliza kama betre maluwa gatuyakwe tantanye yo bashama dene munene wanojele maluwa gatuyakwe tantanye yo kujila kwa prese wabantu maluwa gatuyakwe tantanye yo maluwa jibu jamto kujile bakulu bakamba kwetune mwana mutekete wutu wombangu mabantu bakola balukusha onda somaluwa watu wabasanga bakole bakulu bakulu kujanga chile onda somaluwe watu wabasanga bakole bakulu bakulu kujanga chile onda somaluwa watu wabasanga bakole bakulu bakulu kujanga chile hey bakamba kwetune katende watumbile mwenu mwabalu vile mujiji yoyo ushimbai ni kana linga kiyo mingi janina Dama msajala kalamu. Taba ndako beba pakiti za asundi pakiti buka la